Irene Mabweni, Claude Musirikania, Mami Sadiki, Novo Novice Biongo na pesi mbo théâtre. Merci Nabino Batbosepela kana analysons avec Gilmas. Nini ezoleka entre DJ Masela na Werason. Pourquoi lelo DJ Masela a commis na ba nakoloba groupe ekiri ya Jibe Mpiana ba komi kotonga wera na makambo toujours ya ba conseil na makambo ya musique bande ko na ko pesa ba point de vue na nga selon ndenge na yokeli clip wana ba audio wana ba émission wana na ko pesa bino selon ngai. Une chose est vraie, on ne change pas la réalité. On ne change pas la réalité. Batu ba ko suwana mais réalité ko tika la moko. Lelo eza pasi tango Jibe lobaka Masela master nangai, Masela koloba Jibe master nangai, bango ezobi makimasa kimukolo. Mais na histoire DJ Masela yemoka loba master na ya tongo Werason Jibe ba eko yebana na esima master ya Wera, master ya DJ Masela eza Werason. Alors ba problème bozomona lelo et comme Jibe asali boye Masela asali boye eza na ba conflit d'intérêt. Oyo so boza koyoka pona ngai na ndenge nazo salela nazo lobela conflit d'intérêt. Eza makambo conflit d'intérêt. DJ Masela ko kabwana na Wera sala pe mouvement. Bango tu basala mouvement mais eza na ba oyo babotama na leadership wana te babwa esimba te. Eza na ba misusu esimba. Alors comme bazalaki ba camarade ba master DJ Masela na Wera ndenge bakabwana, c'est sûr que oyo a gagné na oyo a échoué, conflit d'intérêt kozala wana. Sika comme DJ akende côté nyoso, Jibe akozalaka na ye toujours bande konanga bolanda makambo na lobaka ngo chaque jour. Jibe azalaka camarade ya ennemi ya Werason. Mutu nyoso azalaka contre Wera azalaka mutu ya Jibe. Botala DJ Masela, Adolphe Dominguez, tango bazako kabwana bango tu bazako salier sima ya Jibe Mpiana. Erichota na betango bakabwana kina Wera akoma ki pepeti ya Jibe lisusu. Fere gola bakabwani na Wera bango tu ba Jibe ska soutenaka bango. Depuis que tango longwe maison mère. Boyo kaka Jibe apesa soki 5000 po akene na studio. Pendant que ba nanyoyo ba Mignon Abraham ba soki batebele ba longwa na wenge Jibe atikala jamais kosalisa bango na mouvement na ye moko ya BCBG. Jibe atikala jamais kosalisa ba petit na ye. Mais comment expliquer à cause la vraie na ba petit ya mutu musu po bakabwani? Ndeko nanga conflit d'intérêt ezawana Jibe alingaka bima mutu malamu. C'est la même façon oyo soki bolandi bien histoire ya wenge na zolo ba soki bolandi bien histoire ya wenge. Jibe avaba kabwana azalaki na esprit ya kopesa batu mbongo po bima mutu malamu na niveau ya wenge na kati ya wenge batutuka loji baloba yango na Emelia pe baloba yango. Jibe azalaki neti kosomba conscience ya batu na bambongo. Est-ce que zalaki bolingo ya solo? Non. Soki zalaki bolingo ya solo nde tangu bakendeki na wenge na bango sika ko créer wenge BCBG nde Emelia se retrouver nde bango nyoso ba se retrouver. Pourquoi na ba Blaise Bula après kaka album moko bango tu bapanzana? C'est parce que ezalaki bolingo ya solo te, ezalaki bolingo moko boye ya tout ce qui brille n'est pas de l'or na koloba bongo. Yango bozomona même DJ Masela tango Jibe azokangamana ba DJ Masela baleki ya DJ Masela Jibe azokangamana ba nani na ba Adolphe Dominguez eza bolingo ya solo te, eza façon kaka zolinga lakisa na monde ki yazalaka vrai. Mais la personne azalaka vrai batebele na mokili bakokaka vérité te, bakokaka bolamu te. Kozala fra ya Werason selon ngai, je peux me tromper, ye pe aza ime aza ba défaut na ye, mais kozala fra ya Werason eza ko kabambongo te, mais kozala fra ya Wera eza ko lakisa mutu ndenge baza peshaka. Akoki kolinga yo te, mais soki oza ko ya na musala ya bien boko travailler na mokili pe so botali bien aucun place ni bakolobaka il faut kolinga kaka mutu, kolinga kaka mutu. Oza obligé kolinga mutu te, mais oza obligé ko vivre avec batu. Selo ndenga yaka par exemple lobaka Wera linga kaite on linga kaite, mais est-ce que Wera za obligé kolinga seleo?
ako sepela na musala ya seleo mais pas kolinga mutu. Alors yango tango sepela ki na musala ya seleo apesa ki pe seleo opportunité espace à s'exprimer. Ça fait c'est normal. On n'est pas obligé de aimer mutu mais musala. Tango ba wera zana ba Adolphe wana. Soka moni ako sepela na ba Adolphe mais musala ya Adolphe za muke. Babane ba komi na ba conflit d'intérêt akenda na ye. DJ Masela conflit d'intérêt eye akena ye. Mais lelo se bobandi koyoka ba audio ska ko makambo ba concert wera lobi na ye bango batekaka ba biye bakabaka ba biyete alobi makambo na ye eza makambo ya falite eza makambo ya ferete eza makambo soki ya kofite alobi azoloba makambo na ye ya wenge na ye bakabaka ba biyete basombaka nde ba biye. Alors bino bato ya BCBG olia ko la ba discussion bino bolobaki déjà sold out ti lelo nano ba biezo te esilité ti lelo ba bien na bino nano esilité bandeko naza koloba ba margui ezebele na makambu bato bazwa koloba pona accord nazo nga kokota kuna te parce que tango kokota kuna nano ekokite toza nanu tokoloba ya kolobeze ebele mais tozo doze kaka. Bato ebele baza ko s'acharner contre DJ Masela lobi boye bandeko ata bino moko ye azokende na ekiri ya jibe e banda boni akumisa wera soki akumisi wera bako est-ce que bako sepela na ye azana posa pe amela azana posa pe se divertir donc akozala kuna na makambo ya selo jibe mpiana. Je peux vous garantir pe soki ake place bato ya wera baza akoloba bolamu ya wera kaka kuna ndenge DJ Masela azalaki wana azalaki obligé ya koloba makambu ya jibe mpiana makambu ya vrai kuna ata soki eza mascarade ya koloba ngo parce que azana milliers ya batu wana il faut se comporter comme batu wana soki alingi ko vivre na kimia na sécurité na apaisement il faut se comporter selon ndenge azalaki ndenge balobaka soki komi na mboka moko boye il faut qu'on se plie na ba condition ya mboka wana pour vivre bien ye akutani na ba ekiri ya jibe bolinga kene kokumisa wera abanda ko kitisa lisusu ujibe ekosimba te aza obligé ko sala makambo wana sika eloko ya motu eza na motema eska solo bango avec vrai parce que moko ayebi déjà jibe que jibe alingaka wera te asala ba émission ebele que jibe asala moyenyo so basala boy bata oyo wera azalaki na posa ya soutien azalaki na posa ya kozala na bango mais jibe asalaki kana e basala wera mabe mais comme azalaki mutu ya DJ Masela fondateur wera cofondateur ezalaki pasi DJ aboyaki soit disant président. Pourquoi il y a na difficulté que ne koloba wera to pesio discipline to sali boy mais fallait qu'il aleka et pas DJ pour ayebi ke bangonde bakolo mouvement mais DJ comme aza camarade ya wera ya solo camarade vrai akoki jamais kotika wera na situation ya mabe c'était impossible. Alors tant que bomoni DJ Masela zo kende et pas bato ya jibe ba solo là c'est normal akoki jamais kokweisa médaille na milliers o eza milliers na yete azana ba milliers bato BCBG bakolinga balobela kaka BCBG bolamu yepe kokota na danse wana. Cela ne veut pas dire que aza ko cautionner ba nyos aza koloba azoloba ngo parce qu'il n'a pas le choix wana eza c'est que ba réalité akati. Alors bandeko ba analyse mususu ezoya parce que eza sujet fo bato balobela mais tango toza ko discerner makasi vous allez voir que DJ Masela azana milliard BCBG bato ya JB akoloba nini à part kokumisa JB akoloba nini parce que JB aza akomi adversaire ya wera aza obligé pe akitisa wera eza obligation automatique. Mais ya motu ya ezande na motema est-ce kaza bongo? C'est ça la question. Est-ce que na motema za kaka bongo? Et okoza la pena kaka zolo bapona bazomela masanga. Faut bo sana teke ba koka wana na kati ba tiaka ba liqueur na kati bazomela. Akoza la pena etamoko asia melina ye azolo ba nini ba herezi na ye
aza ko sepela alors nyonso eza ya koloba te akoloba na kaka bongo tamuso aza sous pression moko asia melaki ou bien po aza na milia bato ya BCBG aza obligé koloba makambo ya BCBG po jamais akosopa na milie wana à moins que azala prêt pour na ba affrontement ba confrontation mais ce qui a na posa confrontation te makambo aza koloba aza obligé appuyer makambo wana ne peut deviner ngai na makambo yango en tout cas na ndenge mabete bo pesa ba peut deviner bino to baloka kaka to continuer na makambo tozana ba makambo ebela koloba po na ba concert ya Fally na producteur na ye bato belé baza côté patepa mais naza koya nango na ba émission mususu boza la scotcher toujours parce que a eza place ya ba analyse kitoko ngam tuna bino Gilmas encore une fois botia ba peut deviner bino et puis bo s'abonner on est là.